cinématographique, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit. Na balandini sur la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne nanga, chaîne na yo chaîne na bango pour balinga nga pe na linga bango makasi. Na ba balinga nga tenga linga bino kaka bo s'abonner, bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino moko kaka la Star TV. Je dis merci à mon caméraman babi, caméraman na lelo Yann Mabo. Oazo betanga bilili kito ko makasi. Merci à mon réalisateur Dimitri Bongana pe. Azana toujours pour na ko coacher nga Yann Mabo pour musala elega toujours kito. J'ai dit merci à ma coordonnatrice Nasinga Lula Motema Kijos Maya Namele na France, maman na Emi Winner. Merci à toi, merci pena ba obolinganga naza toujours boana pour nous Sabino Musala Kitoko. J'ai dit merci à Ndaya Maël l'Africain libre. Motema Sanda Bikote la force africaine. Oza toujours wana pour nous soutenir Chatila Star Lembingazor. Christian Maël Nakata Paris, yo posa pour nous soutenir Chatila Star. Je dis merci à Jovré la mignon la femme du patron. Ma tata préférée Reita Kalema Nakata maison bien dans Lausanne. Ah toujours sur la maramba ba maman, balobi mode de la femme. Ils ont continué. Nazana ba maman ah to me camper robeta na ba solo concernant ba maman, balobi ba maman. Bazara nini, basukola nini. Va vendre na libala nini. Mais mingi si j'ai na so ya lelo to beta solo ya ba maman ya kala. Na ba maman ya lelo. Différence nini za na kati wana maramni ne koma osalama. Et puis tu reçois ça na to lobate to bomiango. Ah oui, déjà na gauche nanga nazana Clara, Clara Ntimba que je dis bonjour. Bonjour maman Chati. Et puis na droite nanga côté nazana Bizo Tango que je dis bonjour. Bonjour Chat Castar. Merci beaucoup bah invité nanga bango to me camper robeta na maman solo, tout le monde que au hasard moi jeune fille, au hasard moi tantine, moi hein? Maman ah bien ça maman donc na mona ngai moi tantine bino pe bata poto bo mona moi tantine quoi mais ngai ye alobi azane maman koto pe maman ya zalaka ya boy maman bo azala te yazane non jeune fille mi azane non jeune fille tout me camper robeta ma solo lelo tout ça moi de la femme pour na yo maman Bizota moi de la femme to journée de la femme et lobela roni moi de la femme. Bon, en général, c'est moi. Mais on a la journée de la femme. On a la journée des hommes, journée de l'homme, non, journée de la femme. Donc, valoriser biso bassi. Malgré valoriser biso avant, mais aussi qu'on valoriser biso na opesa biso tane fils que moi moko to célébrer kango. To mi na pe quand même que to za. Na kata respect. Merci beaucoup pour nayo Clara, moi de la femme pour nayo et le belakoni. Moi de la femme et le bilangue belé parce que ça jour moko n'adorera vraiment Zambé parce que ça jour moko Zamba paie son cagiste pour ma maman donc ça facilité donc ce qui mobile ça comme moi si angaka sentir au moins ça c'est pelera les jours là donc et pourtant un plus pour nanga. Merci beaucoup kozala mwasi eza ki tourner bolobi mais kozala mwasi ya kini lelo to momona e comme ko beba journée ngo to moyango babuzo bande koma ko salama e belé na babalabala ba mineur bon qui ne peut ko fêter ba osala ba débauche ba impudicité ba malade peso koma par là au monte que journée ngo ba longola na bango ngo ba longola ndeni parce que ezalaka kana RDCT ezaka journée internationale donc ils ont un monde mobimba bon peut-être que na RDC to ko bango ceux qui n'a s'est trompé bah 8 ans hein ça n'a s'est trompé vraiment té dès au moni ba jeune fille ba comme ko ya nango ba mona journée moko boye na ta pantalon té na ta liputa or za bongo té to ko na peut-être tellement ba pesi ya moi wana nde to ko sei lango tema ani wana to ko sei lango mais ebele mamsuso otango si micro autour qui thème ngweza nini ibele to yeba kana so thème to se pedaka ka journée de la femme et en plus ba jeune fille pas même ba jeune fille okuta même na ba bazana ba âge à puberté okuta bango na ba victoire ba okanga ba photo ba lati il faut obliger maman na ya so mbali puta moi de la femme ezali puta te donc li puta ça na ka pona moi si ça na ka permanent moi de la femme ezaka ka moi moko ngana ba ka bibali ba kabela biso. Merci beaucoup pour nayo moi de la femme ezali puta ndongo lati ezali puta comment liputa eza simple kati obomba nzoto
moi de la femme tant comme moi il faut étudier bien comportement na yo année prochaine na se comporter comment année on a se comporter comment ezali peut-être ezani ni pona nga faut moi ça soit temps ya ko réfléchir très bien comment ko za na libala comment ko vivre comment ko cadrer bana famille na ye donc ezali peut-être donc c'est ça. Merci beaucoup alelo basi bakoma osala musala o mibali bazo sala lelo yo mabizota na ndako libala olingo ke peut-être na bureau mobile na boyo réaction ezani. Merci beaucoup. D'abord wana pezaki makambo kala ne ba papa ibili banda boya basi na ba travailler mais lelo na il y a des ministres femmes mobile ko moi à travailler pour d'abord avoir confiance té et vous que libala et c'est base à makasi na confiance il faut en confiance na moi c'est pas en confiance na mbali na ye ndo à côté na mbali moi c'est à qui nous travailler mobile o akoboya moi c'est à travailler en plus na ba moment où tu vivre na RDC avec des petits salaires là au vivre yo mo comment ndako ya bato bana il faut batanga bana il faut balia normalement moi c'est faut travailler pour moi si a osuka kaka azu diplôme de fandi il y a des femmes universitaires baza ba femme bazo ma ministre ba maman ministre bazali belé ba femme présidente bazali donc basi faut attendre classe ne wana mi pesi bongo si 6 ans na ya secondaire après mati ba université si après ça na vana ndako atayo moko. Donc mi bale babo basi no va travailler zaka kama bale bazaka akenda libana mingi nta obo moi sina travail mais on a confiance en moi sina akenda libana ndela ksini donc bale bazala ba courir de jipongo to benga bango nda oboya ke moi sina travailler encore rien que oh ya sala kandi moi sina sala mais c'est permis na moi ça sala. Merci beaucoup de yo ça musana lelo mobile bokutani nga bala yo alobi Clara tika musala ils ont facilité na moi sur le kolanga na travailler mbala pekisanga msala ezaka eloko ya dialogue si mobala ye po balanga il faut tout ça dialogue ki papa nga linga kaboy a conduire na ngai conduite na nga pardon nde ko facilité ye a préparer mariage na nga na ye ko pekisanga jamais ki na te ko bien na sala te parce que akuta ya les meilleurs pananga akozata na ta ya opekisanga te parce que na ça les meilleurs pour naïe oui que basi musupe bateka basala bakinduma na sia koteka bazali ouais vraiment sans black baza vraiment mais na katana ndinga na zate. Merci beaucoup Wanga Nakara Bongo. Moi je dis merci à toi Jovery la mignon la femme du patron. Fanny Bitemo oza toujours wana pour nous soutenir chez la star makasima bizota. Comportement ya kala ya ba maman. Na ebité oza no pe maman ya makasité mais au moins oyebi ndenge nini comportement ya ba maman ya kala ezalaki. Yango nde maman na likambo na biso. Na ki lelo nde ba bengo ki lelo nde nga benga mon cameraman Yann Mabo cameraman na lelo ki lelo. Pona yo kala na lelo différence c'est ça. Différence c'est ma casse. Premièrement, on a habillement. Bah maman a bu. Il y a une différence entre maman et maman, hein. Parce que bon, on a maman, on a maman. Bon maman a bu sur ça qui. Alors là, t'as liputa mon côté. Alors tu des jupons. Na sa jupon on a acheté liputa na tala singam lai. Ako ba namba mbanda ti atana terminer salemba. Liputa neza kana nzoto. Ma jeune fille alingine na nokocha jipona se aliputate liputa ngope awokanga ngomoko ache string ay bolimisanga la mopandi sango string na kata liputa s'il vous plaît pe liputa ngo la tiongo ekomi ngo jip eza ngo liputa balusi ngo bien momo liputa soki na genou ba mabso ka bando ata dépend tous les dépend nous on eza laiti kuna sa makolo en tout cas différence eza makasi. Mabizo talobe biso abima pona yo différence ni yozomona na ba maman na biso ya kala na bino ba jeune fille alelo. Merci na réponse à maman Bizota. Donc différence c'est ça. Eza makasi. Parce que biso ba fille alelo toujours se comporter bien te. Surtout ne lati na biso. Na koki ko se comporter bien na comportement, mais ceux qui habillement nanga eza bien te directement comportement nanga est condamné. Donc habillement na biso ba fille ya lelo yo to la ta bien te
Donc il faut to meka ko changer vraiment makasi habillement na biso ezaki to côté. Koko citez-moi quelques habillements. Mon akaki ba jeune fille ba wala tamabe. Kama puta wana o mambiso talobi. Di puta moko kaka. O ya latina nzoto mais akomison musa komison mini jeep. De ekangeli puta eza ya mabe et là tel eza ya mabe. Donc li puta koko za nango bien mais yo mto la tiango de sikoyo. On a tellement en position nini. Donc c'est ça. Et là, vraiment, en tout cas, ils ont ma bé ma casse. Merci beaucoup, ma bisota. Tozongi kane la teliwana. Le système est comme ya collant. Ngana yeba ina kala collant ezalaka balati collant. Balati na bodia mulai. Tomo roba mulai. Le collant est comme collant na sengle. Fi penza ya munene le kwa chasi la star balati collant na sengle. Na ebite so yozo mona ngo déjà. Oui. Na mona nanga dès que le monde évolue, quand ça fait que le monde faut évoluer de la façon à cohabiter. Bon, monsieur peut ça dépend de l'éducation. Monsieur peut que les parents va éduquer bien, mais on a bien mis naïe. Na mon ali puta na likolo metanga ko mananzela longoli atikali na kola na yewana afingisi ka ba parents ba parents ba éduquer mon ate mais makine na liputa na kati. Donc il n'y a pas vraiment là il n'y a pas à condamner vraiment. Il n'y a pas vraiment à condamner mais il a tamanango. Il a tamanango mutalati ni kolan azu sengla bakisi. Comment on appelle mutolati na ye kamo ka jipe moko lemba nango msuto ko bengo pe jipon mais abimi nepi nango na balabala. Donc na oye baté to bakaka ba bilembo ya fin du monde quoi to bakaka bongo. Merci beaucoup Eza Babilembo ya fin du monde ndo bana ngo nansinga lula motema kijos maya alo barabila tela monda biloko loko. Nazongi na yo maman na biso Clara mikolo yo na ko mona système ekomi ya sans soutien. Na bité so bomoni yango ba fi ba la ta suba soutien te e gompe robe ya ba tricot sans soutien na bité yo pour la ta ka bongo. Chatio yo. Mais on a mon pensa on a tambola. Na ko mona mikolo comme système ya soutien za souté na Kinshasa bana poto bana partout. Ah Kinshasa za yo beba. En tout cas franchement ba olata na bango. Au moni yango déjà. Oui naza en Congo na Kinshasa na omona. Et là tama. Mais na comportement local ya ngai Clara et Simbate parce que maman na ngai dikanga na bien. Donc là na soutien na mukana soutien et c'est impossible na betata tourna quoi qui est sans soutien. Donc maman nanga a conseillanga moi ça ko tambola sans soutien té. Pourtant ma bé nous hôtel ma devant mi bali ya batu mususu et ça scandale. Parce que scandale na zonga pa nani et pas na yo moko kaka. Donc yo moko faut me protéger na nzoto no babi moi ça sacré. Comment expliquer nzoto na yo moko tika en public? Ça se fait pas. Que ça le matin de tinanga na koki jamais vraiment. Merci beaucoup à Rocky jamais n'habite ce devant micro en le baboé mais mon cameraman taille nga pe libaya wana zoela nga libaya to mona ndeni libaya ngo pe batongi ngo ezapeka ma bizota o mona linga libaya oyo mutazolo ba mona ngo voilà tozongi na ma bizota tozongi ma bizota yo pozo mona ba sans soutien ngo. Ce qui est grave kuto on a monaki ala ti robe moko ya pété. C'est quoi apparemment libelle on dirait bazoka ngo moi moni muta libelle ko baka ngo moi singa moko boye oh baka ngo moi singa mona singa ndeni wana mo muta libelle ngezala baka ngo moi singa siko singa ya nini singa kata singa suki kwa basingo to kanga basuki wana akanga na muto libelle siko mbuma ona siko ya muto libelle bimi siko tangi ya che robe na mbuma na siko eche boye libelle mamso ekwe nango akomisaka mbuma ne bimetele mana ebite soki eza mode ni nango wana Amadou Kesi oyoki makambo eza kini mikolo mode tout le bani nikasi na auto ke matanga de nima matanga na kuti 4 jeunes filles moko bobalati ba robe tricot a pété wana donc mabele moi o ma libele ngoni lala nango so ipe ba okanga libele na singa ngona muto libele so bakanga ngoni place no yebate de moi poke tuna bango izate no eza nango la mode surtout na ba mata singa mawa vraiment Kinshasa me baby nango na ete soki bazor na TV na ndimite panga jusque là na TV non na monyango te balo ba ki ba comédienne ba baby saka ba menga na monyango ne pas ba comédienne te musiko yo na lobi ma bizota singa bakangi boy eko kata mbumana te koina ngana mekino te no yeba ndenge ni doko luka bango to sana bango emission makambo nzambe nanga Montréal dimitu bongana makambo zo kango balobi ba okanga basinga yo bokangi da singa ya wapi pardon bad nzoto nzamba kiluka ngango singa ono miluka liwa yo mokoti mais je te dis oluka liwa
nzambe atiaki ngo bongo po mwana yamela yo koma okanga ngo singa wana osengi zenga luketu fo bakepa wera zenga nini zenga libele Waouh! Et ça, quand il y a la carte d'émission, nous sommes à l'obis, c'est un libellé. Nous sommes là, toujours pour l'embêter, nous allons qui tombe ma casse. Nous allons continuer. Nous avons la question, mon bé, awa, système à Kinshasa, tout ça, sans tabou. Comprenez, nous avons mon pandisang, l'obis sans tabou, tout ça, moi de la femme, tout mes capés, qu'on le la mamba, basi, ni les oleka. Nous avons dit solo mon abeb, singa na Kinshasa, système est comme ya, kosise. Basi, bazo linga mikolo, yo mibali, oyo. Comprenez donc le bango de babi mibali oh baso ko sise bango bien moi jeune fille mo abomi libala na ye alobi mobali na ye asisaka ye bien te pona yo mama bizota est-ce que ba mama la soupe ya kala bonde ko boma mama bala pona ba kozwana to ndengeni question les gens pas pour répondre yango hein. Bon na yo nto beti solongo ngano ki solongo te abomi libala c'est que pop malibana na ye c'est que ndaki libanda ba c'est bien amoni ke mbana c'est que tango abomi libana na ye alobi bongo abomi bongo te be maninga ba obetele masolo bango makambazo yoka c'est ka meki déjà yango ko boma libala yango na lobi nanu kaka ba marraine oyo bana biso ba ozwa bino bo encadrer bango bo encadrer la biso be bana bien na ebite ngana ebikaka na ebite nzambe nanga bande ko lobi ke sans tabou ngana ebikaka ke peninde kotaka na vagin ndo ngana yebi osokoli ka vagin no bien peninde ka ekoti nango mwana botami na ye soto ngoko mloba sise soko sentiment nyoko kana sise na ebite spermatozoïde mso ko mana minoka mibali yango ndo bakomo sise nango na comprendre te phénomène ngo e makasi comprendre bango ezaka génération ngo ya mikolo yo bomende na ndeko nanga ndenge Clara ndenga atiki pezi nga libé ne mwanda mulibanda ezaka système mikolo nka bongo to comprendre kaka po libaya boy no période akalela tamate ya bike libama na ya pesa e conseil libaya ngane za boy ya excitenga na libé ne nga tiki bongo excitenga exciter la caméraman c'est que exciter na caméraman vie mo pas caméraman baby ne nga za nani mabizo bazoni yo baki o zenga nini te yango wana yangwana nini mabizota ndeti na nini elibana ngeza normal nalati bien libana ngeza simple eza na complication te la star libana eza to na question oyo lobi wana jeune fille abomina mukie pardon limisanga na précipiter na question na yo alati na libala mais na soutien nini po isa la boy faut soutien ya âge libele wana te oh na pas soutien pe ba âge oui alati ya libana eza munene ati ko soutien mukie po mabele bi malibanda nzambe debe mabe babi olati soutien bana 12 ans mabizo toza problème hein oyebi koza problème yo nde makamakasi non eza question bongo te libana nga eza normal soutien nanga pe eza normal na fongola omona oh tika boye Botika bobo ma caméra mais attends na kufa maman ya lobi sans tabou yo lobi sans tabou c'est que na fongola te ko funga no boite pata poto baza balinga bonte ba marié pe baza ni banda ya maele sans côté la telle émission ma biso tazaka problème yo jeune fille on a bomini bala ta jeune fille quoi yo phénomène ko sise pona yo ko lo bani yo pe basala quoi maman chati eza passé donc au vraiment eza et mon na bilembo ya suka moi na nzambe au vraiment tangami aza chrétien akoki jamais ko sa makambo bongo donc comportement bongo eza kana ba païen mais ti ekota na bana nzambe c'est que mukilio c'est kufi mukili vraiment ekufinga na koki bo malibana nga pona sentiment bongo te impossible nzambe tanga kelaki biso atinda biso kana nzela moko atinda biso manzami balete wone komi denzela 3 nzela na koki osango te biso pe babi ba jeune fille balingaka bacha bango na ndenge ya sima soki bongo te abomi pe ka libala nazo ebate manga mongo phénomène ozo koma nini o détruit nzoto premièrement o détruit nzoto na yo moko wana ezaki ndoki pona tango akala ba mama na biso izala ati makambo wana mama moko te akala na nzimite aboma libane pona bozoba boy impossible mais bino ka ne ba jeune fille te lobino ata mabizo ta bino ka ba jeune fille de boya na ba mai wana oziongo pa copain yo pe basala kwa ngozi ngwanga Chatouyo wanga te waka makambo en tout cas ezaka pasi ondima te
parce que témoins à la raté témoins à la kanzambe mais ba fille il y a bien baza il y a ma BP bazali tant ba jeune ba olinga il faut ba étudier basi makasi parce que la fille ba beba baza au pays bien bazali donc eza comportement ngati. Merci beaucoup. Bango pe bato pe bazoninga ba sala bango makambo wana. Moi si akosula ndeni parce que mibali muso pe na kenda ki na micro balobi ke baninga ko sala ngo ba jeune fille ya kinte po ba bi ko sula te. Aozo munoko na ye ata na kati ya sexe na yo. Est-ce que sukola bien ba fille déjà ba sukola raso une fois. Pour na yo ma bisota moi ça ko sukola ndenge nini moi si ya bien. Yo kutobeta mo kutu une fois ngo. Ba fille akishisa na ba sukola ka. Aosukola ba cantine lelo comme non ka ba 20 litres. Au moins aosukola kati ya cantine. Kati ya cantine na ebité. Akosukola vagin na ndenge nini? Akosukola nzito na ndenge nini? Ba fille akini matuke ebele ba ebo sukola te. Omoni ngai naoka mawe batoni bafinga kabana bakasaye ba mama na biso akala bando la sabiso tinga nga mona kasaye ba sabiso ndenga kosokola mai ngal kosokola nga mai na ekole nga ngoli bandati bona ebi nga pete soki bobenga pe mutu mo botu na epe yo pe ndingo lingana kana mama wana na mama biso tabongo oyena biju bongo okutaka ndenge nini ngai na ninga nga neti kutu mbala batote pasoki na lingia okanga manaye sika po kosukola mai ezateka okoti na douche sukoli mai ngane tingana kota na dekanti le pango na futelaka ba lobaka na bampo na ome ya douche baka sokola kino sa nini puta na zwaka tanya kosukola ngana okota msapi nanga sikona bimis na okiso solo okeza solo ezate na sikoy mandato tika bo émission cameraman aza obina kin kaka ba jeune fille na ba femme mariée ba musope omona toto futa ba lopango ti asokola kina tongo aya la libongo bona bututa mbali na kosenga oyo na nzoto nanu siko ko sa ndenge nini ndo temo ke luka douche. Faut ce qu'on a kana tongo, ce qu'on a bien, moi ça ce qu'on a na sama pekanaye, à ce qu'on a sama belle naye. Et ça m'a belle nous amis qui ça m'a belle amis nene, c'est à ma belle ah oui et toka kaka. La partie tout l'essentiel auto cause quoi, on attend 40 minutes na douche et un de vagin na biso. Hein? Na bali wana bana ba on a raison. Ba na raison. On a pas raison totale. Non, des hommes sont déconseillés, na fille vierge. Pourtant, je ne crois pas que na Congo, na quelque chose de toi, ma fille vierge, il y a 14 ans, 15 ans, 20 ans. Ou t'as moi, je suis 14 ans, mais j'ai l'expérience que les cailloux, tous ans, je suis 40 ans. Donc, na déconseillé, ma fille vierge, bah ça l'angote. Mais si vous avez vierge sous-té, si vous avez vierge sous-té, c'est que des vierges. Je sais que si banana mbali, au cause de mon sapinayo, au côté si na vagin. Perte blanche on appelle ça la solo. Moi pas encore remarquer na lamuki na tongo na scène suka comme ta ba 8 9 na comme ça solo moko boy parce que perte blanche de ça solo. C'est comme tout ça ko taka na douche mona ko tika abetika mai papa te faut qu'on nika ngo vraiment ko zwa temps au raser ngo bien au nika ngo bien au côté même sapino na kati ko nika on a savon te mai kaka na comme kama ote na ke na pharmacie na ke luka détergent te na ka détergent ezala kiti ba détergent surtout permettre ba détergent liquide ezala kati o bata comme sukona ngo lelo germolo ni ezala te ba mana biso ba kaka maya pa mazune ka maya moto pete maya piyo kaka azui apanzi kama kona kata douche au sukona nga sukola amezo kotsa musapi biso ta mbala okota kuna au ka supo soko bimate biso yo le bikete moi mo sanenga zana ka mbali na kisa kange na kisite mo bala ya kuti oh ya kuta ke pa nota kutonga pa moi sa kanga biso na moi swan apo bengo kiss. Merci beaucoup ma biso ta boyo kindenge nini moi si asukola to zongi ba jeune fille Clara yo sukola rande lelo yo ba fille bazoye ba osokola te moi si akota na douche aosa 10 secondes na kati ya douche c'est ko sokola ni ka ilonno na peka oh ezala te moi si ao dégager solantaba moi si normal mo balo pusa pemeno ndeni yo moi basi ebele na kisheso ba otula po yemo ko na za propre te esika ola la soin te elamba neka o alati na nzoto nde soin so ko kete esika za dega douche na eso akoti tanga obima so yo ke remplacer donc il faut aussi ba nini ba kisa ba benga oni il faut so pas pour okokate atamuki donc to mekapena un peu ko ranger hein ko soko na biso et là te na biso eza un peu bien on a yo suko osukola neni une fois par jour maman moi si nene bois que sukola une fois par jour et simbate jamais na sokola 2 fois par jour tu na sokola tango na bimaki to na zonga fona sokola avant
Merci beaucoup, Balobi Basukolaka, 2 fois par jour. Moi, quelques conseils, parce que toujours qui est déjà vers la fin de notre émission d'aujourd'hui, quelques conseils na ba jeune fille. Oh, le bazo nga bakuta na mabala. Oh, le bazo bakina kinchasa bazo bala te. Pour na comportement, tu imprégner moi quelques comportements, tu veux que émission mususu to remeka suko continuer les sous. Moi quelques conseils car d'après. Bon, adage moko na comme ko peut miglo na ba jeune garçon ke kwanga échantillon basomba ngo na passe. Ozomi tu na yo moko pourquoi ngai na taka na ba mini jeep na taka na ba pantalon ba kanga dadi ba tikinga me balingi fi wana kanga soki ya milai na asambela na brana ma taka ba jeep to benga ya 500 francs na gambela ba tikinga me balingi ezama msusu comportement na ye mobali msusu alinga ate netika libere ya mwasi na ye e mona na to so mona ngo bazali latela mbano bien mi lata no kaka eloko peti na mbala ya vers mwasi eza comportement ya mwasi mwasi mobali msusu kotaka mwasi kaka na comportement ne boye abete o masusu na balie na ozananga de cité mbali msusu kotaka pe boye msusu pe kosaka mona pe ala tane bakoba milai me wasa makamoko leka ba ta bakoba mikuse eza nango nga conseil na pesa kana ba jeune fille précédé koyoka yokate soki mamsusu yoki pusa pemena mama na yo wona mama ba ozope batango swana bana bango ba cité lelo pusa pemena mama no yoka mama na koyebisa leo na Kinshasa mabizo tana kati yote ba mama ba koma koyoka tabu ya kosola na bana lelo ba jeune fille ba 17 ba 16 ans bazozwa ba zemi po o kaka na sola kina mama na ngate akenda yoka maramusu na école ozo comprendre bino pe bo sa biso mabe oui mama be ba yoka soni mais ce que omoni na osepela pe mingi lobi natali na 23h natali na ba chaîne na biso ya RDC presque ba chaîne belé ba ti émission na Santabo ce qui déjà l'état comme motika ba émission les kana déjà pour na ba maman o ba encourager sa ba na bango ba conseil té et ça conseil bon de faire de préférence moi na ko pa na yo kinda ko ko libanda parce que ko libanda a ko ndo meka peut-être on meka wana ameki azan expérience té mon baninga ba kosaka moninga msoza wana azan experience me yoko molanda yebo mona osu ya sala na 10 ans na kindumba yo saika inane ozuizemi no ba mama to zwa katan ya kuvanta bana biso basi to so la na bango ba jeune fille pe omonike mama na yo azwa katan ko so na o te me mama ya camarade na zwa katan ko so na camarade na o te luka mama ya camarade no wana asola na yo na ba orpheline pe baza bango ebele luka une bonne mama ba bonne mama baza na ba église ba bonne mama baza na ba quartier bon so otaka no msiko komonike mama o azane bonne approcher tout na question ole okene mbango boyo mona pe obali na yo mais ole osata 20 ans 5 ans de mariage ne maman soit ça là moi mon 3 ans libali kofi. Merci beaucoup mabizota Clara lelo mama bala pe belé zokufa ba jeune fille roi bino ba yebi ko lambate abali pena koti libala mais mobali na ye aliaka malewa mama na malewa ana ya mkolo azuyo mobali yo jeune fille Sonia Sonia makasi faut attendre ba maman tant lamba oza pembe na mama tant l'action simba bo esala bien lelo biso to lika crayon fort de teint Facebook yo ebomi makasi téléphone yo ndeye ko panza vraiment et bibisi ba fille makasi fille ya suna tant lamba teint internet donc tout changer hein maman soka simbi moi lutu yo simba moi mbeli et ça la bien donc to yebi ko lamba te na Kinshasa ba jeune fille lelo ba yebe loko te donc il faut vraiment to mekola muke esika mais bino bolo ba na ba fille ya poto ba ya poto ba yebi ko lamba te ya on mibali na bango ba kimaka ba ya na Kinshasa ba ka kolinga bino ba jeune fille bon ba za na tante ba kendaka trop caillou ba tikela mibali na mobilo na ba congété ka ko monte ke ezongeli pe biso na kini bino pe boyebo lamba te ba fille yana o ba za na poto ba yebo lamba te ba utaka na Kinshasa bon zaka ya poto te misupe ba uta awa o baza ko ntanga ke kuna amone poto ne ti fin du monde asundo ne ndaku na ya asundo ne foi na ye ba pika ba fia awa ba ka ba fia poto te donc il faut to changer comportement na biso banda awa avant que poto o changer na awa si mo mimi na poto ndeko za exemplaire. Merci beaucoup conseil ni nyoko pesa na ba jeune fille lokola yo olelo bazo luka mabala bazo zwate ba makasi na Facebook ndongo lobi conseil ming na pesa bango ba na nzambe pa mama pour conduite solo ezaka pa nzambe nzambe ndeko orienté yo libala malamu comportement malamu nyonso ya malamu ba changer na ka comportement habillement donc comportement non premièrement na habillement ndepesa muto libala
Merci beaucoup. Nous sommes bien à la fin de notre émission. Quelques salutations dans votre baébio. Et puis, numéro de contact, on a à Solanayo, sur les alliés, on a appelé ce conseil, à Bengayo, tout le monde. Merci beaucoup, Châtel la Star. Numéro de contact est plus 243 89 59 168 56. Plus 243 89 59 168 56. Ba salutation nanga na famille Kabengele Mobimba de partout bon bazana Kin, bon bazana Kin, bon bazana Londres, bon bazana France, ba Kitenge, ba Didier Phénomène, ba Kabe Kabexon, basé Belé ba Dom Jean basé Belé, ba salutation nanga na bango nyonso. Salutation nanga lisusu na Alain lui passe na kat na lemba il passe en France salutation nanga be na pesi bango salutation nanga lisusu na ba nanga ba enfant chéri nanga na Judith na Rachel na Dorcas bango de ba bébé chéri nanga bon na bosani pe susu te ke o bazo benga mikolo cameraman ya sika ya lelo Yannick Mabo tala kaka aozo maili quelque part mais na bi ke maili ngo peso kola na ngo poza azate ke o abazu maili moko ba fandisi yango salutation nanga pe na Dimitri Bonganya na pesi ba bizu ebele bisikazali. Merci beaucoup. Quelques salutations dans votre baébio et puis numéro de contact. Numéro de téléphone est 089 91 27 367. 089 91 27 367. Salutations à vous. Salutations à vous. Mimi Panaoka Momalangai. C'est tout. Oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clara. Alobi ba salutation na kaka et pananga. Moi je dis merci à mon caméraman Yann Mabobabi caméraman alelo na lisungi a demité bonganya o azo pesa toujours maele. Balobi azo pesa maele po aza mutu ya maele. Babi muta maele kanda pesa maele parce que les savoirs ne mentent pas. Donc so oyebite. Bukaka oyeba pour potana na yo te pour osama babuzoba. Je dis merci à l'ancien le motema qui jos maya na melen na France ma grande sœur propre. Ada Chims motema Stéphie Moseka. Ma tata préférée Reta Kalema na maison Blanche na Lausanne. Je dis merci à Fanny Bitemo, ma copine privée personnelle. Ndaya Maëlle l'Africain libre. Je dis merci à Lembingazor Christian Maëlle na Kata Paris balobi grand frère Yandaya Maëlle oazo Seni pe Chati la Star. Je dis merci à la force africaine Sandra Bikote le Mama Tigrada na Kata Conventry. Na ningi bino mingi bino pe bolinga mingi ngape na ninga bino mingi Niki Tumba ma grande sœur propre. Difani Amnazo mama t'aime beaucoup. Mes parents, maman Césarine et papa Maniko, boza toujours on a pour nous ça. Balobi pe sa position et le rasuka balobi pe sa position na yo lelo ba fi ba rumba lesbienne. Yele ma ba fi ba rumba lesbienne eze le rasuka on to ka bwana ngo pe sa position na yo pour côté maman. Ya ba maman là. Ya ba maman na ndazo renier. Ba yo le ba fi mais ngape ndoki ba garçon ba kompe ba garçon ba koboya ko linga basi ba kolinga ba garçon na ba garçon. Ah bon? Satan ka nimto comment c'est jeune ka. Position na mbali muso boy amane moi cité. Mais na ukuta ona ko moko boy ba sambrasa ne pe na mbali moko mususu boy. Kasi na basi ba Monique. Te no ka mbali ba ko linga ba ona bango basi ba linga ba menga na osala ngo temoko. Pe sa position là. Mambeza beba ko. Avant mibali basa ngo c'est que basinde babandaki. Oh. Oui. Basinde babandaki to ma be makasi to changer ko. Oh. Et simbate na yope. Na bango pe. Kitote. Merci beaucoup, Cambodais. C'était l'ambiance de notre émission d'aujourd'hui. Moi, je vous dis bisous, bye bye. Pour continuer à s'abonner à la site, j'ai la Star TV, chaîne Nabino Yango. Bon, les ceux qui sont tabou et blessés, bino na mitema. Bon, comprendre que tout ça, à moi de la femme, ma maman va me un peu couper sa conseil. Tu blessé d'absolument tête, le bipé ma bête, mais tout le bakaka parce que ma parent a bisopé. Bah, on peut ça conseil na banda ou te bazo bangabana. Bazo bao sans tabou. Na l'église peut bazo le bâti, ba pasteur, baza limité. Au moins, lobé l'eau, au moins, accordé, on va bazo comprendre. Te yango tout ça, émission. Oh, yo, pour nous éduquer toujours. Bah, oh, bazo nga ba dérouiller. Bah, oh, bazo nga ba dérouter. Bah, qui n'est moi mon pandi. Quant à moi, si on a blessé bino, na sans tabou, na en tout cas, bon, l'embate, na rekomelanga, na numéro, na ngezawana. Bon, l'embate, na ulukanga na Facebook, Chati la Star. Et bon, commenter pe émission. Ceux qui peuvent se payer nango ba conseil, bon yebisanga ka na continuer mais ceux qui na blessé bino mitema na bino en tout cas pour que pe ko limbisana mo pandi sango. Naza bino bino pe boza nga na la bino fort. Chati la Star. Groupe
cinématographique, la liberté. Liberté!